bozomona toza déjà na kati ya stade Velodrome esika nini bakolela bongo ndeko na biso Chiko Pululu tomoni présence ya Kela Yangani bomoni en tout cas Chiko Pululu alelami penze pa bandeko na ya en tout cas va pese pena dernier hommage ce dernier honneur o ebongi na ye en tout cas mais toyepe a na kati ya stade Velodrome toza na commune ya Kitambo parce que Chiko Pululu aza natif ya Kitambo yango ba préférer pe lele a na kati ya commune ya Kitambo. Voilà, tout le monde peut présence à diaspora peut bazawa et tout le monde peut causer peut prendre vue na bango te ba comment est-ce que sango oyo et comme là qui bango bozomo en tout cas ba arriver ba présence ya ba comédien belé bazoyaka. Voilà, entre-temps tozwa présence ya tout le monde ba diaspora bazape awaka na kada kolela Chiko Pululu. Bonjour maman. Voilà, to personnel nous mes condoléances. Dis précisément na mboka Londres, na Londres, toye awa, toye kolela Pululu biso nyonso, vraiment esalaki biso mawa moko penza, tolingi epe na Londres makasi yango, tolobaki penza, lelo, il faut toya kaka, na ye na mwana ngai awa Nous à partir à Londres, kuna sango ya Chiko Pululu. Tango ka keno Chiko Pululu kufi moko artiste oyo bosepela kana na musala na et ça la cribino ndenge nini surtout yona nous particulièrement. Vraiment et ça la ke biso pasi mingi. Nde yango na komi na Congo yango na ye awa mbala moko sika Pululu na matanga na ye awa. Ndenge yo moni organisation matanga ndenge zo leka seno yo balelie penda na par rapport ya rana yeto moi ba faiza vraiment en tout cas penda en tout cas tokuti organisation moko en tout cas ya kitoko penza na sepeli penza. Merci beaucoup. Yeah. Ok, voilà, nous allons continuer tout ça la ronde en tout cas grand merci et voilà, bonjour, grâce, bonjour. Voilà, comprenez que, parce que c'est la première fois pour la bango qu'on faire face à la caméra. En tout cas, besoin de la diaspora, baza penza, pour na coller la, ndeko na bango, coller la moka artiste na bango, o balinga kemengi. En tout cas, Bomoni, Chiko Pululu qui penza aimé de partout. Ah, tous na kati ya stade Velodrome. Bomona ba comédien, ba te belé baza, ah ba na poto bazawa. En tout cas, et sali bien makasi. En tout cas, boende zalaka unité wana to mona ngona ba batikali. Bola kisana bolingo tang bozana nous vivons et repé ça paye image bien et surtout pour na bino ba comédien surtout pour na bato balinga kabino. Voilà, signor Mbuito tambusa kaka caméra to soa awa sikoyo corps ya Chiko Pululu et commis déjà na pene na kati ya stade Velodrome na commune ya Kitambo. Voilà.
Sur place. Bah, journaliste, s'il vous plaît, discipline. Bah, journaliste, s'il vous plaît. Bon, ça, c'est Bisso. Ton expose. S'il vous plaît. S'il vous plaît, ainsi que la ligne de vote, quel est quand on a quitté ce cycle, quel est pour le Toyamba, il y a Christian Deko, l'artiste Chico, Pouloulou, il restera éternel à travers ses œuvres. Donc, ainsi que la ligne de vote, pendant tout ça, la image, il y a ce qui toque, comme on a la consequence, il y a Toyamba, quand il y a un la mission. Merci. Protocole, sécurité, Béli, Paul Kabeko, s'il vous plaît. Béli, voilà. On est en presse, vous pensez, pose l'image normalement. Peut-être en train de chanter, s'il vous plaît. Papa, c'est là, c'est mon boulot. On est en presse, pose l'élément, va exposer certains, s'il vous plaît. Là, on retourne. Sécurité bloquée. Sécurité. Bientôt au sol avec recueillement populaire. Voilà. Dites-moi quelle musique, s'il vous plaît. Quelle musique pour le moment. Pour nous permettre de demander qu'on va faire la presse internet. Mais quand on est commencer à nous faire bien. La sécurité de Sengi, espace à podium et à la vide nano. Voilà, merci. Voilà, en tout cas, matanga Chico Pouloulou Zaki pena mutu ya bato, tomoni boss bosange paza, en tout cas diaspora, baye penza kolela ko rendre hommage Narcisse au Chico Pouloulou, o yo pena tournaye à sepeli saki bango pena ba imour naye na ba comédie naye, boss bosange bonjour. Bonjour, pour la ratification à Sydney Langa, Madame de Jenny Bosangi. Voilà, tomoni présence na bino awa na matanga ya Chico Pouloulou. Et c'est là que bino ndé ni tango yoka ki sango ya Chico Pouloulou. Bah ça y passe hein. On a un programme on a yé, mais tout ça là on peut dire. Mais ça est vraiment pas si quoi, pas si. Quand c'est ça qu'on a carte buzz pour artiste ba mais ça n'a qu'à recréer ba buzz na bango mais boyer penda pour vivre pendant que non voilà ils a réalité. On a quand c'est bon. Maintenant il y a ma soie quoi poster na Facebook na il a confirmé que c'est vrai. Non, c'est trop mal. Sinon du point de vue organisation en dépit makambo nyo sondé ko lobama que non bolingo ça té entre bango na ndengo yé omoni organisation jusque là c'est bon to moi ba faille. Jusque là c'est bon pour te communiquer à Siko. C'est bon. Le message n'a pas tenu sur Orlando à travers Chanabiso Tindekati. Bon, message comme tel les mais merci de vous ibiso comme surprise quoi. Merci. Bon continuer toujours boulot la bino. Merci à tous, surtout Junior.
Il est déjà. Vous avez maman avec que tout côté ensemble. À quoi la caméra? T'es moi qu'on a un Sony. On a le bête dans meilleur le bâti. Merci. Je vois commandant votre thé. Voilà conseiller, tout le monde a bande konde bazolela, bazokende koyamba nzoto ya Mowei. Tout le monde a bande ko baza penza na susi ande ko la bango asili kotika bango. Eza bongo bazobenga ba kambi ya ba groupe théâtral ya Congo nyonso bakende kotala bongo nzoto ya Mowei Chiko Pululu kotoyo bande ko bazokanga bayo bamona kana télévision bamoni bango zo sala moi. Voilà. Tozo mona ndenge nini ezoleka en live. Bandeko bazo sepela na bandeko na bango baseksaka bango na télévision bamoni bango sikoyo mbunzo na mbunzo miso na miso. Tozo mona ndenge nini ezoleka. Voilà l'artiste en plainte, merci. Tozo koba lisusu na bandeko lisusu ya groupe théâtral. Il y a Congo nyonso bazali représenté à na stade Vélodrome en tout cas et sali esengo pambate bomoko ezakati ya bandeko na biso o ba mesana ko sekisa biso soki tozana ba stress soki tozana ba kanda tozana ba malaise otali oseki ndeko Chiko Pululu asili kotika biso tozomona lolenge nini makambo ekosalama na kimia balakisi ete bakolela ndeko na bango na kimia nyonso tozopusana pembeni kotala représentation ya bandeko nyonso ya groupe théâtral ya Congo bazali awa tomoni ete bomoko vraiment ezali Président Gabi s'il vous plaît Zela ba banda bo batalonneur tozomona bandeko bazolela vraiment ndeko na bango atiki bango masasi pe ye wana s'il vous plaît, ma caméraman, tu changer, tu stopper, ou qui t'a babsou bamata. Ah ouais, toi tu capolais s'il vous plaît. S'il vous plaît, tous au Bazaraki, Bakitalon. bandeko na biso bazolela mpenza ndeko na bango Chiko Pululu akei akufi abeli te poso na télévision bamoni bango a live koto bandeko bakolela en tout cas ezosala pasi ndeko Chiko Pululu atiki biso akei avant akei mpenza na misala nyonso na nzoto bandeko nyonso
Oh, basalaka théâtre, baza penza représenté awa. Tozomona présence ya bandeko nyonso. Oh, bamesana kosekisa biso, baye kolela ndeko na bango Chiko Pululu. Tuka Aïda aza na pasi makasi na motema. Aïda azolela ndeko na ye Chiko Pululu akufi abeli te vraiment. Ezosala pasi. Tozokoba kaka bandeko. Vous faites tout, voilà. Aouti Matadi, micro pour la Matana. Le président comment? Tozomona bandeko nde bazolela ndeko na bango. En tout cas, tozomona vraiment. Je vois Linda Losako. Merci Brifi. Du groupe La Mama. Maman Alinga, merci d'être là. Merci. Maman Alinga, la présidente. Maman Alinga. Je vois Gabriel. Là, ce sont les artistes comédiens. C'est une démonstration pour montrer comment est-ce que les artistes comédiens sont solidaires et unis. Voyez, Embélé, commandant Morgue, toqué dans la place des artistes, on va dire, blague honorifique pour l'artiste, Bazali Awawa, Bakolala Awa, Chinobi de Morgue. Ils vont vous démontrer leur discipline. Merci à l'artiste Belinda du groupe Sinark. Voilà, là je vois l'artiste Amour. Ça fait aussi du bien d'avoir fanatique, par exemple pour l'artiste là-bas, calmement, comme un volet là, la famille. Je vois l'Onigisa, 7e bagarre, 7e étage. Mbote Ange Kashila. Merci beaucoup. D'abord, mes condoléances. Nous présenter ma condoléance dans la partie ces comédiens sont partout dans le monde. Moi, c'est Junior Moewabou Naza, artiste et comédien. Je suis artiste au sein du groupe Rock Bokabela Bodo. Et actuellement, la Tikalaka a une invitation à Nzonzing. Et aussi, journaliste et président de l'association de presse en ligne du Congo, Appelco en sigle. Obsèque jusque-là, Ezo le Kamalamu. Sauf que lobby Ezalaka, hommage moko officiel, c'est-à-dire officiel de l'État, je crois, ministre de la Culture, il a promis demain, il sera de la partie. Gouffre, Jantiningo sera de la partie. Et aussi, monsieur le maire, bourgmestre, il y a commune, il y a Kitambo, il sera aussi de la partie. Donc, je crois que jusque-là, merci Nabana Kitambo, tout ça se passe bien. Voilà, les artistes continuent de défiler. Merci Naba Diaspora, parce que Sunga Abiso Makas, que soit les à côté où tu as ma vis-à-vis à l'artiste et comédien, Neba Kendaki Kingakati, mais nous sommes de cœur avec le diaspora. Pour tenir vraiment l'artiste et rigueur, parce que Moussala Théâtre actuellement, ils ont payé vraiment. Donc il y a des occasions pareilles des salariés artistes et comédiens à vivre. Donc nous sommes de cœur avec vous, Tozo Lelanabino. Vous avez seul partenaire, topé donateur Nabiso. On a mis qu'il y a poto vraiment. Merci à Adri Chamoto Maître, merci à Sylvie Kabea et les autres. Merci Ange. Tozoko bakaka na stade Vélodrome sika o batse ndoto ya Moui Chiko Pululu o atiki biso vraiment
tozokoba pamba te toyaki mpona kosala mosala mpona kocouvrir événement oyo eza monene pamba te Chiko Pululu azalaki moto moko ya pamba te moto normal boye asi amikomisi kisengi akosekisa bato eza eloko moko ya pamba te nayebi te soki nana akoki kosala lokola ye bon toyebi te ndeko akei mpenza na art na nzoto tozosala pasi en tout cas tozolanda tout à l'heure lolenge nini bazobenga baartiste moko bakende kotala nzoto ya mowei Chiko Pululu oyo aza ndeko na bango bazalaki na esika moko baliaki basalaki mpenza makambo ebele bazobenga moko na moko akende kotala bongo mowei tolanda comme ça toya lisusu nzoto ya Chiko Pululu eza bongo na nzela ezoya esekomi awa tolanda comme ça totala émotion ezosala biso pasi souci ndeko bandaki kosekisa biso azalaki na biso bandaki kolia na biso abeli te apike crise akufi en tout cas ezosala pasi tosambela ete molimo na ye mpe manakimia tolanda ndenge nzoto ya mowei Chiko Pululu ezokota na stade Velodrome penza tokomi na suka na bandi tosali mosala oyo toyaki kosala pamba te Chiko Pululu azalaki moto ya pamba te ya ntina te mpona tika kaka mambieke ndenge bongo yango toyaki mpona kosala kolakisa bino lolenge nini bandeko na biso baleli Chiko Pululu vraiment na kimia nyonso confusion ezalaki te ezalaki nde bolingo kati na bango balakisi ete bazalaki na posa ya ndeko na bango akei penza avant tokomi na suka pamba te il faut tokende mpe kopema tozalaki abanda ntongo lokwa tomesango osala bino misala na équipe mobimba merci équipe momba tindika Mike aza vraiment réalisateur na biso ya makati ya tindika pe na Chako aza sima caméra Junior Mbui azalaki pe wana Jeffer en tout cas équipe mobimba tindika tosali musala na ndenge sengeli en tout cas na pesi bino pe merci pe matondo mingi pamba te bosi bopesa biso confiance bosolo nemboka na biso na pesi merci na bakonzi na biso bapikeli pe Rifin Kisombe na pesi bino penza matondo mingi na bandeko nyonso pe na Jean Tantu o amesani penza kolanda tindika tokutani mbala sima